totalaka makambo etali vie na biso socio-professionnel. Makambo musala na biso ndenge ba situation tozalaka nango eloko ni tokoki kosala pour que tokende liboso etumba nini tokoki kosala pour que réputation na biso ekende chaque fois liboso yango tosalaki association na biso donc tozana ba but na biso bien précis et nakata basi balakisi en mal du sensationnel. Les amis de la presse qui sont en mal du sensationnel, qui ne se donnent pas le devoir de vérifier. Ça, c'est le devoir des communicateurs que vous êtes, de vérifier toute information, peu importe la source. Parce que toute source, vous avez le devoir de remettre cela en cause, en doute. Yamoussa Nabino, Ozuili Solo, Luka, Komana, source. Namozindo Oyeba, comment Zandengeni, Batambu Sifi de l'Ouest. Mingi Bazali, Bazela Kaka, artiste Zabela, artiste Koufa pour que Biso est à niveau il y a ANTPC. Mundu erita ngakufaki to pesa ki mise en garde na batu nyonso balinga ko publier kaka mona mutabeli la kisi na mbetu tout ça on dirait bazo tcholaye sous attention batu ba mekana bango ko luka makambo te botika biso na toza babola te c'est vrai que tozanga mais toza babola te botika biso nous faisons un effort pour que la que les artistes et comédiens na ba passe na biso toza la effort quand même pour que ordre muke ezala lisungi nyonso boyoka papa Nsaka la pesa bino numéro ya ndeko na biso vie de loin numéro ya vie de loin o ezape na WhatsApp na ye eza plus 243 Lende tezoloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour cela, pour ce pas la biso, à la solution là, au bangaté. Donc maman, utiliser un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangaté, dernière chance ya pour son ayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour la réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour la mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour la arranger poso pour la couper sa uniformité kolongola ba nduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue la Grâce Beauté. Wow! Linda, bon pe ko craquer makasi weko. Mutoni sango bopete. Ça ya mato. Ngasha ese madote. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kovimbisa bassin nanga pe poitrine nanga ya kibomwasi mobale ameka pe akangama. Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso batu oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille batache epai na salela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot. Oko appliquer yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours. Batache nyonso pe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobile. Osala pembe to moyindo
okosentir etolomo epuis endurance ya kibobani mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Mesdames et messieurs, merci. Donc, Toé Awa et Elenga Congo avec Mathieu Boncher, avec tout le monde. Les lots, artistes et comédiens, aussi à la pointe de presse par rapport à SOS, il y a Negonabiso, vie de loin très sérieusement malade. Donc, Azobela vraiment. Bandeko Balingara vie de loin. Botin de la moi paquet parce que akende kozwa soin na mboka ya bapaya. Vie de l'eau était empoisonnée, donc tu éviter à l'obiga batunde bachela et poison. S'occuper et ça battu à théâtre, on ne sait jamais. S'occuper zanani, on ne sait jamais, mais bandeko bazé belé oyo bazana biso awa, to sokota na kati poto solo la toyeba. Décision nini ba commander bazui pour le basungane kona bango vie de loin. Merci à tout le monde, Batal Arabiso. Merci à Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka. Et pourquoi pas Salon BCOS avec notre patron, Landoumu Zinganaren, donc patron responsable. Merci à vous, il y a Mère Lili Pousse, Walobi Saloza Semoko, Nakata Reine de François. Et que ça là vraiment bien. Donc merci à tout le monde, Batal Arabiso. Shakika Pingamotema ML, Deborah Bofando Yamatou Idol, double couple Bonze. Merci à vous, la Bidjanaise Maman Niki et Papa Igo. Toko Tanakati et puis on se retrouve tout juste après Toyo Kaba comédien. Play. Association de presse en ligne du Congo. Chers internautes et chers fidèles téléspectateurs, parce qu'il y a plusieurs chaînes parmi nous et appelle ça une association où ils s'engagent la chaîne est belée, où ils allaient commander on va bénir président Nabiso Junior Moïwabo qui est là devant nous. Aujourd'hui nous sommes là avec l'association NTPC qui est dirigée par le président Massoum Lebrendé. Si nous sommes là, nous allons au moins débattre tout autour de ces sujets de notre artiste et comédien que nous connaissons bien, Charlie Nongi alias Vie de loin, que nous connaissons. Oh, c'est qui Sarabiso, oh, et puis Sarabiso et Sengo, oh, on a bien tout évident. Donc, on a aussi micro baladé en ayo. Awa, et si quand nous attendons à moi la moitié, awa biso, ok, ayebi Vie de loin. Donc, et ça, les campos, et ça, il y a cicaté, à ça, oh, et toujours apprendre à dire, ok, internaute, tout ça qui n'a pas de nous, c'est un qui, le professionnalisme.
biso bapandisango tokoki kotambola lokola bato nyonso te na président na biso association apelco ya médio en ligne babengi apelco alingaki bongo kosangana na association ya ANTPC oyo bakoki koéclaircir biso na bakoki koéclaircir biso anungunungu nali kotambola nango babengi na biso ndeko na biso ofide lelo babengi association wana. ANTPC ezali Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Oyo tosalaki yango tant tomoni que tosalaka liboso du moins biso toutaka na ina tozalaki liboso na théâtre classique zo s'occuper mingi ma théâtre ya français mais tant kaka tomoni que genre populaire théâtre populaire et komi kobotama et komi kamwa ebele tomoni que na côté la Fédération nationale de théâtre lokola ba s'occupaka mingi na théâtre classique biso na genre na biso to sala pe Association nationale de théâtre populaire et cinéma lokola pe to jouaka pe na ba scène et puis to sala pe na niveau de télévision donc il fallait que sala na lisanga na biso pour que na ba objectif na biso totalaka makambo etali vie na biso socio-professionnel makambo musala na biso ndenge ba situation tozalaka nango eloko ni tokoki kosala pour que tokende liboso etumba nini tokoki kosala pour que réputation na biso ekende chaque fois liboso yango wana tosalaki association na biso donc tozana ba but na biso bien précis et na kati association bandeko na biso ebele ba bénéficiaire na apport na biso bazaka na ba difficulté bandeko mingi parfois komona na ba frontières ezala na lufu na Wema, Yema, Ezalana Beach, Ngobila. Au moins, à chaque fois, intervention à NTPC et Salissa Bandekonabiso Mingi. Mingi peut passer un problème de justice awa. Bisonde, tokene ko se présenter pour que tout résoudre le problème. On a pas association, et ça n'a pas, et ça reconnu, notarié, tout ça. Tolina kosala que makamuna biso ezala loyengete. Po bakanisaka bana basi mibali basalaka théâtre basaba toloyenge biso na association na biso tolingi bato baza na souci ya vie na bango baza na souci ya venir na bango à partir de musala na bango parce que l'union rend fort et fait vaincre ce que boza lisanga bokende musika yango wana nde but ya association na biso eza ya muziki te to kuta na soki likambo nini boye soki ni te o itali makambo ya vie na biso socio professionnel. Aujourd'hui, on a bon papa Massoum le brandé a fait objectif pe but. NTPC ba o ba ye ba kate oli kolanda. Yango wana ba ndeko na biso ba journaliste papier dali ko circuler. O azana posa ya motuna kolanda ndeko na biso Rachel na papier wana kotinda kombo na ye po na kotuna question wana. Toroyi komanda na nani? Ils allaient couvrir, ils allaient couvrir artistes nyonso en sécurité pour que l'année la bango. Alors c'est qu'on est là tout la président Massoum de Brendé. Et là ils allaient faire les lots, ils allaient là circuler dans les colos. Alors ce qu'on dit les colos et les colos net. Et là ils ont circulé ma casse, ils allaient courir baquer. Artistes et comédiens vie de loin. Le rôle azali ko faire la partie azali membre il y a NTPC. Ezali ko circuler que akufi. Ezali pe ko circuler que azali entre la vie et la mort. Ezali pe ko circuler que tout le monde bazali ko la organisation ndenge na bango. Entre autres ba journalistes na yebi bango mais mona tanga ba kombo la bango ezali te. Bazali ko pesa ba information même na Facebook. Ba numéro na bango pour qu'enfin que bato ba kozuya ko sunga vie de loin ba les capas na bango comme ça bango de base ba revenu wana. Alors on a évité association NTPC structure ni bozai ko ça topé sécurité ni bosala pour que tant mutaza na problème mbela wana charge za ndé ya bino ba association au lieu que la mutu nyonso asala mona ndenge na yo ndeko nakaniti esengeli ko yeba pourquoi tosangani lelo yo tosangani pona koyebisa bino officiellement ezalate lobi ba publier o vidéo ya kufi o te tozopesa bino information officielle parce que ANTPC tokene kotala ndeko na biso vu de loin vendredi passé yango tozoyebisa bino que effectivement ndeko na biso vu de loin azobela. On a un problème de sucre et puis là qui est poisson.
mais azate ki alali na mbeto azotambola te soki nini te azotambola na ye mais santé eza malamu te auti kolanda mikolo oyo traitement moko ya makasi mais évolution vraiment eza vraiment malamu te yango na lelo tolingaki na ndenge mpe ya corporation na bino ya internet comme nango nini appel ko pour que boyeba information malamu bamosusu bakoinvente mais bino bozwi information à la source lelo yo tozo annoncer officiellement que ndeko na biso azobela tozo senga na bato nyonso oyo bakoki kosambela mpona ye basambela mpona ye a recouvrer santé na ye bato nyonso oyo bakoki kozala na bamoyen azala mokonzi azala motu kaka simple azala moto ya villageois cordonnier étudiant pasteur soki okoki kozala na kamwa lisungi esengeli kosala yango mpo tozolinga tobunda pour que ndeko na biso abima libanda ya mboka po akende kozwa ba traitement approprié donc etumba na biso na ANTPC yango na tobandi lelo yo semaine peut-être vers la fin ou bien na ebandeli ya semaine prochaine tokoyebisa bino action monene tokosala à travers 2 chaînes de télévision sans doute tout juste pour que tomeka un peu kozwa lisungi ya bato ya mitema malamu pour que ndeko na biso akende noki libanda ya mboka azwa traitement donc ANTPC esengelaki to communiquer bino yango nayebi te conseiller juridique na biso maître Lombe soki aza na likambo ya kobakisa abakisa pe. Merci président. Amis de la presse, je crois que l'objet de cette rencontre est clair. C'est pour vous donner l'évolution du bulletin de santé à vue de loin et sortir, il y a la spéculation, sortir, il y a ma solo balabala qui n'ont pas vu vue de loin. Moussous basi balakisi na cimetière na ye, na cercueil na ye, na moutarouti mola et tout ça, basi balakisi. En mal du sensationnel. Les amis de la presse qui sont en mal du sensationnel, qui ne se donnent pas le devoir de vérifier. Ça, c'est le devoir des communicateurs que vous êtes. De vérifier toute information, peu importe la source. Parce que toute source, vous avez le devoir de remettre cela en cause, en doute. Yamoussa Nabino, Ozuili Solo, Luka Komana source. Namozindo Oyeba, mais comment Zandengeni Batambusi vide loin Sangoya Kufa, vide loin Azana Bomoi, vide loin Azo Sala, vide loin Azolo Azolia. Mais santé naye ezamala mute ndenge zalaka. Ba traitement azuna mboka ekokite esengeli abima libanda epa wapi azwa traitement esengeli et yango ezosenga misolo mo ebele na libenga vie de loin abundi na maladi wana boyebi akokite bandeko ba comédien tokokite ko supporter ba soins ya ndeko na biso kende libanda billet d'avion prise en charge médicale en dehors du Congo ezali talo yango ndenge président lobi officiellement tosengi lisungi na bandeko na biso moko ba comédien na ba journaliste que vous êtes na bato nyonso ba consomaka misala na biso ba fanatique à vue de loin d'ici et d'ailleurs ba ebazwana ba ebazana mutu nyonso de bonne volonté a mema moi le meya na ye poto kokisa kopesa vue de loin traitement esengeli aimons-nous vivants to lingana nde toza bon moi Malam ou empêcher ma miso que goya kolila ebele, on n'a pas besoin de battre la ebele, on a besoin de empêcher ma miso à bateau. Ndeko azwa santé na ye parce que makasi azana ngolelo eza o azaki na ngo bambule lekité. Ezo kita muke n'attendons pas le pire. Toi assister ye que tout le monde de bonne volonté apporte son assistance. Ce que zana bandeko oyo bazo senga na ndenge na bango to yebite quels engagements ils ont na vue de loin. Nabandi, ce qui est le mieux à faire, besoin numéro à vue de loin, au présent au communiqué, naba canon nyonso de sorte que l'Isungi comme à bon port et comme en estique sengeli. Et puis, tout le par les médias, comme ça la bémission à collecte de fonds. Comme ça la collecte de fonds, tout ça la Congo pour la campagne évangélique. Tout ça la Congo pour la Tonga, tout ça maman belé, l'élo tout ça lango pour la Kosunga. Ces grands artistes congolais. Oyo tozana besoin na ye na mboka na biso.
na banzi ya mwana peut-être président on peut sa numéro na bako numéro sikoyo mutu moko te atinda na adresse ni ya président Masumo a NTPC tout ça lisungi nyonso boyoka papa Nsaka la pesa bino numéro ya ndeko na biso vie de loin numéro ya vie de loin o eza pe na WhatsApp na ye eza plus 243 9 98 04 50 50 plus 243 9 98 04 50 50 numéro ya vie de loin officiel yango wana eza na numéro biso bokoluka te soko benge na numéro wana okozwa ye moko marga yambaka ta na pasi parce que boyebi na situation aza nango azoyamba difficilement mais soko insister okozwa ye bi okomeli ye akocomprendre po déjà président na comité basololaki na ye. Merci. Bon, moi, tout le monde est dans le comité, ils sont à Pandisango, parce que vous allez y avoir un matin in Abino. Et on a Bino fait qu'on y a capé Bassoussou. Parce que vous allez être comité d'Abino. Vous allez faire un conseil à l'Issouni, vous allez à 0 francs. En même temps, comité de Bikeno, vous allez bateau, vous allez à moi caisse. Vous présentez moi caisse, mon hôtel, quand qui est bien dans la montagne, Tongolom Pakala. Merci, on va répondre rapidement à cette question. Tolobaki déjà qu'on s'occupe de cette affaire. Nous faisons un appel, nous donnons officiellement ce qui est demandé de faire. Mais ce que nous faisons, ce que nous avons déjà fait, on ne va pas étaler ça ici. Voilà. Oyoaza est pris de bonne volonté. On ne viendra pas demander, présenter une caisse, voici ce que nous avons, pour Salema nulle part. Notre devoir maintenant, c'est de porter à la connaissance du public cette information relative à la santé de Charlie Nongi, alias Vue de Loin. Voilà. Donc, Toba question, Wana, ce n'est pas le moment. D'autres questions, ceux qui les ont, peuvent les garder pour le jardin. Mais l'information principale, au comité à NTPC Sanganina Pandisango, Ezali Yakopesa officiellement le bulletin de santé, il y a Vue de Loin. Qui a besoin, il y a besoin de Libanda Yamboka, et besoin de Libanda Mboka, Liboko Mogo et Simbate, Libenganabiso et Simbate, et Sengeli, Bato Balingaka Ye. Bato balinga musala na ye basangisa maboko na numéro oyo papa Nsaka la pesi 0998 04 50 50 50 0998 04 50 50. Bon bazali banda batiaka préfixe, il y a plus 243. Voilà et l'information essentielle eza yango wana pasangwe panzana motonio sol bateka yoka kite tolobi tozana posa ya batbalela ibelete. En apportant des soins appropriés à notre frère par rapport à moyens, il y a de bonne volonté. Merci beaucoup. Pourquoi ANTPC est à la considéré que même si le président a fait si mon d'ordre, la comédien Tokutana, le monde a un comédien, beaucoup par même pas fait que les comédiens au bazar la carte d'association bazar et ça leur vraiment nini balinganga les sous-soutés ma considération sous président Masumu ma considération côté to ezalaka vraiment nini next vous avez même pas vous êtes vraiment pour OK information les gens dans groupe même si dans la télévision même si dans la communication est toujours Kamba baza na ba occupation ezali que avec le système internet et bimi ce tamboli on a presque ba artistes comédiens sont en train de tourner quelque part ba comment tourner presque tous les jours les lois normalement il fallait peut-être totia ya on to comment kotia ba réunion na biso ko fixa on ba era boye ba ba uta na banzonzinge et puis ba yeko zonga so kotia ba 12h ba 13h ba ngonion so presque ba panzani. Mais l'essentiel pour nous est que toujours échantillon et zalaka, on est représenté de comme sous. Mais on va outaki kozala na ba réunion et belé to saliawa na FV Center. Bozomona ke batu bazoya e belé. Donc même awa na place les érudits, batu baya ke belé, mais ça dépend il y a heure au biso to pesi. Les autres pesi bino heure un peu avant pour que permettre bino bos bimisa information wana avant. Bino bozana primauté, il y a information oyo. Mais si vous venez dans d'autres circonstances, c'est vrai que tout le monde ne sera pas là. Mais échantillon quand même, il y a Batou.
bazangaka te association na biso ezali et ezali pe ezali bomoni siko mettre par exemple awuti awa heure ezalaki bien calculé parce que na groupe Simba awuti kokata kuna po akina ko continuer donc toza bato moko te tosalaka na bureau bokoya kozwa biso boye non tozosala mpona ba production na biso ya chaque semaine na ba chaîne et bato baza na banzonzingi c'est presque tous les jours bazozwa bango akosala mutu moko akokende même 2 ou 3 places po akina osala nzonzingi mais l'essentiel est que tozali et soki totie na heure pe jour oyo tomoni ke bato bakoki koya pe bato pe bayaka na bango problème moko ezali te l'association se porte très très bien ngomba na bango mpona kolia nsima ya baartiste bazobela baartiste bakufi tout ça topesi bino objectif ya association na biso mingi bazali bazela kaka artiste abela artiste akufa pour que biso na niveau ya ANTPC mundu eri ntango akufaki topesaki mise en garde na bato nyonso balingaka kopublie kaka mona mutu abeli balakisi ye na mbetu tout ça on dirait bazotiola ye soki akufi babimisi ebele topekisaki tolobi pendant ke ndeko na biso azobela oyo akomeka kobimisa foto na ye aza na mbeto l'hôpital akozwa problème toyebisaki deja maître elombe toza kozela mutu ya liboso oyo akoose bomonaki ke pendant 1 mois presque mundu eri abelaki foto moko ebimaki te yango na mena tokoatire sur attention bato bameka na bango koluka makambo te botika biso na c'est vrai que nous faisons un effort pour que les artistes et comédiens n'aient pas de biso, tout ça effort quand même pour que ordre moke et ça là. Inutile de publier makamalo kuta pour n'ande qu'on a biso vu de loin à Koufité, il marche à Zolia tout ça, mais tout ça landé soins appropriés à que nous reçoit Namboka Mapaya. Voilà. Et je crois qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup. Président Massoumou. Tozalaki Bongo, association et presse en lune du Congo appelle. Événement. Vous êtes en France, Belgique, partout dans le monde. Voilà pour vous une occasion à ne pas manquer. La vente promotionnelle de la crème miracle ensemble avec Mamatina. Boya Ebele, c'est 30 juin 2019. Nabadresse Oyo. Ne manquez pas. Motonyoso aya kozwa crème miracle na ye pour la solution ya loposo na ye. Amatina a fongoli ba porte boya motonyoso azala na crème miracle na ye oyo ezali na bavia escargot. Mama Tina la fesse a longa côté wana toujours na crème miracle. Mama Tina la fesse alonga loposo ye. Mafula kumbundu kwa tango mbo alelaka bamona ma miso na ete donc eza na kati ya motema na nga eza epele nga na sengi boye bamama oyo basungaka mpe bato bamama oyo balinga koyoka te ke moto amona pasi oseka likolo ya vie de loin siko bino bamama na bapaster nayebi ke basi balobaki mpona bapaster bino bato bobondelaka mpona mboka vie de loin il faut kotie na mabondeli mpe nga nayebi bapaster oyo bazalaka na motema ya mawa mpona kosunga bato bazali na kotanga te naza nde kolela tala likaba vie de loin ekomi lokwa nga linga na sambwala nga bana ya boye baza kokende me kosuka mpi mundu eri akei siko lelo vie de loin oyo aloba non soki ezalaki mpo na association na biso pa président biso masumu te nakoya te po ekobakema ngai moboti mwana na motema ekosala ndenge nini bosunga bamama na kotanga bino te bamama bakenda baonge banini bino tu boza monde entier bosungela ngai ebiye po bapesa kofene bazali po bapesaka bambongo mpo moto akende hôpital azali bandeko bozwela nga vie de lwenga na suki eza kosuka oyo ya pasi ya ni te mpe lisusu na ministère na biso ya culture boza wapi bakonti
nga na suki wana na koloba te na suki na sengi nde bamama eza bamama bapaster bamama ingénieur bamama député bino nyonso soki nazolobela likambo ya bamama nyonso bamama nyonso. Ok. Merci beaucoup. Bonjour pour la maman les amis, maman les gars, nous m'oublions le lit. Le sang. Oh yeah. Tozolela nande kona biso vie de loin donc bino mo bocho mona mesdames et messieurs réunion ya ba comédien ba sali pona ko pesa information na batu nyonso balingaka bango vie de loin akende kozwa soin na poto ekosala vraiment bien ndeko boni bon moi madame comédien munene ya mboka na biso tozana e awa initiative ya kolela pona vie de loin moni en boni initiative kolela pona vie de loin eza malamu eza bien na sepe nango na tosangana to association mutu invité ki biso tosangana peut bakoluka moi ndenge toko kosala pona kosunga ndeko na so vie de loin oyo azobela maladi minute oyo ndenge toko kosala pona kosunga ye abima libanda mboka akende kozwa soin po abundi awa totali peke ba moyen makoki pente kokite ezati yango tosanganaki awa toluka moyen kosunga ye abima akende mboka libanda donc tozali pe kosenga na bandeko mosusu bayebi ke vie de loin asepelisa bango na bilili na télévision basala ebele bakoki mpe kosunga na mwa lisungi na bango epuis nga mingi la première des choses naza kobeta sete mingi nazosina bandeko oyo bosambelaka vraiment kobanda na bapaster tina bandimi totia vie de loin na mabondeli tobondela nzambe mpo na ye nzambe asala bikamwa na maladi na ye ata misolo ekoya nango me liboso na tobondela mpo na maladi ne nzambe asala nanu kasi soki bobondela makasi nzambe asala ndenge biso tokolela butu na moi bino mpe bobondela mpo na mutu na bino bafani ya vie de loin nyonso ngai mpe naza fani na vie de loin naza te komene na fani na ye tobondela mpo na nzambe asunga kisi ya nzambe ye mte atonga nzoto ya mutu ayebi esika na esika ndenge atongangi nzoto ya mutu ye mte abi kozongisa mikuwa na moku esika ezala bobondela tobondela mpenza makasi mpo na nzambe asunga vie de loin mpe baoyo ya kosunga boya merci beaucoup. Là, je suis avec Johnny Boni. Initiative ya Mbela Obo Pesna Batu Nyoso Balinga Bino pour la santé à vie de loin. Au monde en bon. Bon, et ça, nakate ba association faut aux arba initiative. Toko tika ndeko na biso petit frère na biso boete. Artiste munene pe wa sekisa bata sepesa batu ki azokufaka bo. Nemo iba joueur mo comme ne somotro. Oyiba somotro azabeta na équipe ni Vita somotro azabeta na Vita bana ko soigner ye mais bakokaka ete ta ba lancer ba mbela après batini somotro wa poto de là ça va abika alors donc c'est la même chose bisope comment boko linga te ke bisope to sala mbela wana to tika video lenga ka boye na batu no so ba yebiye hein tant bozo bino mtu publier biloko ngo na video la ko zoyo comme dazolo ba video la ku bino ba jeunesse bozo sala bo dans internet ya ngom so to moni que tout ça initiative ya ba appel de fonds ya ba bonne et puis yemo so na l'action vidéo lo baki tato na ndako nene te so ko zalaki albaki ngai video lo ngai yeyo naza na problème ba poissonna kinga na problème ma secret o bali ko soutenir nga ba soutenir nga pona bima na mboka oyo alobaki yango c'est clair. Je dois relayer un message au Lobaki pour obtenir moyen pour abimalelo azaka na musala sala. Merci beaucoup. OK. Mesdames et messieurs, ça est fini. Merci à tout le monde. Donc Batala Kibiso, donc SOS pour vie de loin, Olingara vie de loin, aux Alaranaye, au Talarabilo Onaye. Tindata Mouamouke, ba numéro yangwana ba pesi. Nebige ba patron ba Otala Biso depuis les États-Unis. Et merci à Jackie Kapinga, la Canadienne, donc merci à vous, na Canada. Merci aussi à Jackie Kapinga, Motema ML. Merci à Bandego Nyos, au Batala Kibiso. Donc, moi c'est Mathieu Boncher, votre humble serviteur, toujours Elenga Congo. Merci à Salon Beastie West. Donc, Salon Kitoko, la reine de France, Ouana Balobi, la reine de France, avec notre patron Landou Mouzinga. Il y a reine, donc vient à vendre la reine, là nous musinga prêtre, il y a mère Lili Pousse, donc avec notre salon d'esthétique, Beastie West, tous les belé wana, biso ba congolais, au sala bien. Merci à Odilo Mampouya, merci à la ravissante Tania Ngombo, Fortina Ngombo, Ben Ngombo aussi,
et pourquoi pas Déborah Bofando ya Matou Idol, Odilo Mampouya, Chantal Bola, Chichichi Bola. Merci aussi à Gloire Diakese derrière la caméra. Donc c'était une émission très très spécialement pour Vie de Loin. To aidé et au sala bien, to boy to komao, ya munduera zalaki a oh boy. R yangoyo, soroza na mbongo. Tindara déjà et au sala bien. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Kelly Odia, Wakabase, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. Nous avons la on fait ça pour la biso artiste. Les amis, nous pour la bino, vous avez fait la biso, la colonisation. Donc, ma ambiance de Bandarana, Wani. Ka koko ka tozala wana kutunganga na pena tongai seke totongana alebisu bai banzele ba jona lobi o Wakabase. Il est important la colonisation. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, et Fechao, Ningisa Fechao, et Fechao, Ale Simbaka Fechao, et Fechao, Vamos dançar na traje, dançar na traje, dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena tomae, Seketo Tomana, ale bisou, bye. Papier, Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Bro, Tracy Mbelenga Bro, Kata.